Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Totuni obalaka yet. Obalaka ye bokabwana kaka boy. Yebisa biso problème ngeza nini? Abi. Toyo ko sala banquête to moni kezaki mambebele. Alingaka bomaye na kati. En plus ya lobaka otele poisonnane ya yangote. Ya lobaka otele poisonnane ya yangote. Oui. Alobaka otele poisson ba ke ngai nga fona empoisonné yo. Même na famille ba yebi. Niveau 0. Je n'ai pas un vrai comportement na yété à ça hypocrisie. Na bembe de la paix abimisi ko finga ba bêtise maté. Muto so benga servante wana. Est-ce qu'une servante de Dieu à cause à sans pudeur, une servante de Dieu à cause à sans pudeur. Probablement ko ya lo bana bembe wana pa Martin. Eza mosali te tuzo bana ki dia pa mosomo de la se ko kana répondre te. Tu as dû attendre à répondre na tongo lelo po. La mono ndena otika okota libulu mo banga na oyiba. O comprendre. Awa na a partir tanga zala azaka mo kodima mibali. Lemo dada Marena banga lo bana nga binda a partir mo anda otishe mobile na ye. Ngana banda ko yebisa pastor na ndi mati. Ngamo na vanda bia makambo yango bongo est-ce que o comprendre que yango pastor aboya Belinda ona yeba keke sala boyi. Wana marena Bango dada. Aye. Ozomona. Bosa la vie na bido nga pena sala vie na ngai. Nalinga mo. Donc azana mobile na ye na mincho to oloba. Mais oui, jour mo boy na fai na kati ya chambre na biso bangana bango. Nazoka Belinda azoloba na pasteur Mathieu bina ye Mathieu ngai na yo su bandeko na ndako ngana ko simba te. Comme c'est ko bala pasteur. Luka pasteur na yo wana oyo bala ki camarade ya mobali na yo. Abala yo tika ya na biso kimia tika oboko pesa biso bana. Vana na bana. Grande surprise to komi église evandisi bango ya lobike avant ngai na solo na bino to ngana zonga mobile na ngai il faut akabwana famille libela. Ayaki na Kishasa awa akuta matana biso Boaka alliance mobile na maladi ya Boaka alliance lelo comme na posa pasteur eza mawe eza buzoba ye mwasi ete abasi mususu mobile azana pasi yo Boaki mobile na tanga pasi okanisa kokufa biso bandeko ne tozuye to koto hôpital a bonga komi bien ale yo lelo de la pas lokoti avandi si abongisi ale yo ye lisusu osaki wapi yo Belinda banda kala mama biso tolingi na biso de la paix tolingi de la paix yo Bongo to tindeli alembo. To tindeli deuxième foyer te. Nde communauté seven etinda mbongo. Ba paroi ba pasteur ba vandi ba bi. Mbongo biso to tindela oto kana poso ya soko yete. Omona makambo ekesala oto kola kilo mabenda yaka. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka lobiki na yo twino sa nini o eza chance à transfert ndina piembo onyeso de Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Voilà, bonjour, bonsoir les Nabiso et à Congo Liziba TV, tout le monde va chaîne Belé, Awa Minata, tout le monde Nouchka et les autres, tout le monde Barcelone TV, Awa, tout le vraiment la famille à Mobali à Maman de la Paix, Oyo va publier, on a réseaux sociaux, Maman de la Paix, Bali Mobali à Batou. Il y a un peu de tigre à Makamouté, des photos qui t'attirent à terrain, tu vas Maman de la Paix, il y a un niveau, au Sali, moi, c'est Mobali à Batou, en plus c'est pasteur. Il y a un peu de bisotoé, Awa, quand tu tambola, quand tu le grassis, au milieu du village, mais tu es Bali Kamango, Ezan. Babi soi-disant ba nso azokota batangi komba basi ba sebele ba kufa bazana kati ya makambo oyo to kosoa vraiment na famille vraiment adoza na famille vraiment ya mobali ya Maman de la Paix
ndeko ya pasteur ndeko ya elongi ya pasteur mpenza yeyo toza na bango awa eza vraimen ya koyinda tokosola na bango awa to bavérité eza nini parce que madi la pas artiste monene ya mboka oyo ekomi ka so artiste abali baproblème ebimi artiste abali baproblème ebimi moi ne peux que venir à ma tête. Bonjour maman. Bonjour. Ah toza na résidence to e bayo za nani maman. Ngana za ya pasta kamna tikala mwa liboso na famille na biso mais eloko ngana oloba eza boye to e ba maleme mwa oloba na yo yo ya pasta uzo akanda ah toza na wapi toza na ngenge na Movenda. OK. Yoza ya pasta abali maman de la paix. Les a photos de circuler dans les réseaux sociaux tout le monde maman de la paix a dit mobali ya batou a déjà marié soit disant divorce ne célité te éviter le Cameroun zanya bis babi que maman de la paix d'azana et mobali na pasteur a des famille azana famille lokuta te éviter expliquer son du Cameroun zanya azana famille lokuta te famille na biso yo to vandi azana famille lokuta te po biso ne to lingaki de la paix parce que ye akoki ko soigner ne mobali te ba vandi na mobali azoko akobongisa mobali te ye nani loba peza ye mwasi na Belinda azoko kate aye na Kishasa selo aye ko finga biso ba semeki donc asambwisa biso na ko finga donc moyen kutezate ye na biso to yoka na biso te ko finga biso na ndenge moko ya babuzoba ko akebo ya finga zongi bo ya finga ko finga mobali ko finga ba semeki ko finga mobali ko finga ba semeki biso to lingaki na biso suyete yango na to mobali azoki décision ke ngai pena mwa moso to ko vanda te po ayaki Kishasa ayebisi biso ke bandeko na ngai na Belinda to ko vanda lisusu te tokofana biso lisusu te parce que moi sana na vai na eza neti ndiwa na ngai bautaki na wapi bautaki autai mwanda tanga uti mwanda aye ko biso ke ngana zo souffrir kuna na mwanda Belinda azoko akodoki azoki penga te donc makambu mabe mabe bachi baona photo na mariage na photo wana alobi ke doma azosala nga makambu mabe miso na continue moi moso na oya okufa biso to moneke te toko ko pete ndeko na biso te poto na lupango toza na bien toza na mabe moko te toza nga pete to famille bien mais ye akoki ko maltraiter ndeko na biso to c'est mieux ofanda na Kishasa yango totikaki na Kishasa siko ye akene ko loba bilobela ke biso to baseme alinga biso ko tuté donc to mona répéter à partir à moi d'abord linga biso te bandeko mobile alinga bango te donc asolola na biso moko biso te atanga yo atabalek nanga asolola na bango te basiko ezuwa nini ya osala excusez moi biso totali na raison ba réseaux sociaux balobi ke ye Belinda lobi ke bino bolinga ke makasi bokambo ekutu ndenge ndeko na bino to linga alinga biso te biso to linga ete alinga biso te biso to linga ete bo linga ete ndende to linga ete parce que so maltraiter leki na ngai to linga ete atikaka leki na hôpital mso abeli boye omoni Belinda wana amwasi tobalaki amwasi mabe eloko biso toboyi mpona nini mobali ya bela ça fait 2 mois l'hôpital amonaka mwasi te biso mpe bandeko towana biso mosika kuna na mwana mobali ya bela ayaka te banda kala biso totindeli ya na biso mbongo aya Kishasa aya koya santé médiocre na maladie totunye boni mwasi bozaka no ya yo moko na Kishasa ya bi mwasi akipaka ete to bengi mwasi abi ako etayete so akokufa akufa soki mobali akokufa akufa siko biso totali ndeko na biso leta yaki nango ya maladie tosungi ndeko na biso tokochina no hôpital titi ndeko na biso abiki totindeli Belinda wana azoloba wana biye tike na mwanda yaka tovandisa tous les deux familles toeba eloko nini ezoleka Belinda ebisi biso akoya te ana tina kovandisa famille te famille bandoki biso tout ça baza na alliance na pasteur et c'est sila libala sila okosila toyeba keso basali divorce ko balanaki balatanaki ba voile tozaki nde na posa ya awa tovandisa famille toyeba tosala nini ya bi avandisa famille na biso te famille bandoki ye Belinda wana azaleki nganga nde nalanda matie na ye Belinda nalanda pasteur ngai lekini totindeli Belinda tike Belinda monana te fandi tovandi pasteur abongi mwasi yaka liko yata bi pasta sala vie na ye pasta la vie na ye baboti déjà bana bazali baboti bana combien bazana bana 5 mais toloki balobi 6 moko
azali awa pa pasteur donc oyo atika na bango moko avanda pa de la pana abongolaka ye wana moko avanda kuna pesa bana lingi kopesa bana te alobi pasteur sala vie na ye pas la vie na ye surtout non juste boweleli nini alingi koloba na famille te alobi kaka koya na famille te akosola mpe na motu te bakosala te ba 2 ans 3 ans oyo basali na pasteur ata bio moko siko pasteur ana avandaka ndenge wana bino bosutenaki pasteur ki abala mais tosoutenaki pasteur po mwasi aboyi mobali na ntango apasi papa yo kovanda mwasi abeyo 2 ans ezalaka mwasi yo ovandi na mwanda kuna ana famille te famille na ye mwasi ne osundola na hôpital 2 ans oyaka te yo belinda yo oyaka te otala mobali te mobali alinga kufa mobali aye na Kinshasa awa na kolenga biso bandeko ne tozwi tokoti na hôpital yo mwasi ozalaka wapi ti 2 ans ozalaka po monani te lelo beli mati abali nzambe asungi abiki yo beli ndo bima yo mwasi na ye olukele wapi otindi bafoto ozoluka olukela biso famille na biso eza kasangulu 60 sa commune na kankuseba eza kuna yo olukela belinda te wapi vraiment moi passe parce que c'était bobi babala naki bobi ba photo ya balati ba alliance bati mabele mo te kese basaki ya retard au ko ça ta divorce te po bobi pe de la pe ki da ba commune mabele eza problème te na likambo problème te biso to zelene aya parce que to benga ke dès le début amona na te belinda elle ça de mobali ndeti na ka ya divorce wana te mo te ebite po ça divorce te de la pe maman alliance c'est bon na moko au moins que les problème ça que funda papa pasteur oui omoni makambo tie komi na ba niveau yo tie komi boye biso to regretter na mpo ani eza bilo mo be pesa biso kanda ko mona bino boya bondo to na biso makambo boye parce que ezalaka te eza na moto liboso te na vie oki abalaki peut-être aboyani na mwasi abala lisusu ozomona Belinda yo zo kanga na oloba moni peut-être batu ba yebi histoire o tinga na yebi histoire oyo c'était en 2002 hein 2002 nde histoire oyo bandaki loba nan kama peut-être bino webi Belinda wana te bozo ka Belinda auti este auti na Kindu aye awa na Kinshasa na famille na ye e ba yeko futer na commune na Kasavubu na lupango na biso ndezaki ba bayer na bango ba locataire Belinda akutaka Mathieu na fiancé na ko modaka Esther oui adaka utangile wana fiancé o maman na biso ayebaka ke Mathieu fala bala zoka ana utangile à l'époque là Mathieu zalaka évangéliste l'église mo babengaka armée de étoile de l'Éternel tangwaye Belinda yaka na mwana na ya mobali kombo na ye Vincent ba ndiko futer pas na biso. Et à ce moment-là, Belinda a combattu fille on a coup d'état parce que bah comment go solo là. Tant que commissaire camarade, ce que l'on est à Lobaka, de Belinda a collingana na mati. Assez firme. Oui. Moi si on a allez là. Oui, moi je parle au ngana yebi. Eh, maman na biso ebisaka ye, abiso ki yo mto sali muninga boy. Ye ba vino ko koneli. Oui. Famille nga mobimbe bien. Bon, tellement bolinga ba ko tarate, yaya lingaka emi alingaka ye po tozaka lopango moko. Linga lopango ndenge zalaka. Après ko koma na zemi. À l'époque là tant komi na zemi, mobali na ye azalaka mosala nzambe. Ezala isale ke bien te. Soni wana na quartier batua, sente ye mimoni saka ye mosantu mo église. Après avoir parce que possibilité zalaka vraiment mingi te na zo ba ya na l'époque wana. Soko tuni même batu ba webisa yo ba activité même soko na kasangulu ba témoignage parce que biso to ba na kasavu difficulté zalaka mama iko kufa mama difficulté ba sama su makasi grâce eko salama a continuer na ba vandi to Belinda a vandi na lopango wana comme locataire bande kone ba bimi ya tikali parce que oui bako atikala ki na zemi aboti to vandi na yeti grand frère ko tala tellement musala nzambe senga ke fois nini akoko vendre bon te fois balaye aloki ba possibilité akena na voie normale ayeko bala balié bayeko bota bana mibale nde salaki ke mission eko ya ak voyager akende mwanda. Est-ce que vous comprenez? Nde ayeko kende mwanda amemi libota na nyonso kokoma na bakomi na mwanda babakisi bana na babakisi nde bakomi na bana wana ndengo na nde histoire ezalelaki abalaki mosto boite abalaki ye mais ye musika famille musika nyonso basala kuna biso to ebite to ebiki ba vivra bien ngana ndoko kene mwanda o ba olandanga soki ba monanga ba ebi ngai ngazaka toujours pour ya grand frère na ngai mona otanga na Kinshasa mais na zolanda ya évolution alors mamunga ndoko ekuta yazo sala na ebaka ke plus tard ba ke musika te
na ba ke plus tard ba ke musika te pe famille ngomana ndeko betela bango tala makamba vivre kuna mais tellement mboka musika moye boye ba ndeko na ndenge na to vivre ezati kovanda on a remarqué que comme na ba nemoko boye ba 2014 2015 soki aye Kinshasa ayaka malade grand frère oui soki aye Kinshasa ayaka malade ayaka attention nini boye stress donc soki to koti hôpital na ba mbongo ya biso moko mais finalement tant to okena monda tanga kozonga zongi bien azaka na ba bien akoya ya kozala ba niveau te o pasteur obino bomona kozala ba niveau te ba ningane ba na wana monda lo bana mapango bana ba immeuble bana mituka batinda sinda bana bapoto mais ya koya kaka zonga si botuna ye belinda mbongo oya jiraka chango wapi lelo mobali akomi par terre biso to yeko koma ekomi na niveau asuka ti ayeko ya Kinshasa to mundi bendaki ayaki maladi bomone santé kitoko bolelo bomone ayaki boko ovanda te to koti hôpital to tunie ni na zoli ngoloba te ni na kwa koloba to bengi famo bate faut ba problème ozani ay si biso abina ko vanda suna mwa masitengane to kabwana to tunie obalaka ye boka bwana kaka boy yebisa biso problème ngeza nini abi to ko sala ban caisse to moni ke daki mambebele alingaka boma na kati en plus ya lobaka ochele poisonné na yango te oui alobaka ochele poison ba ke ngai ngafona empoisonné yo même na famille ba yebi ils ont témoignage atanga na zabo na bango mama leki na biso etikala bango tâche même so na poto etikala tâche tilelo so ba mone ba baraka oyo azana empoisonné moi na biso kamba senga ba pardon mono kaka bon ele kazaka moi sika bazua et comme na niveau mobala comme pas la kufa boye aye Kinshasa avandi pendant 2 ans moi ça landa te to parce que to tindeli biso na lobby ngai na yebisa grand frère na ngai to kenda na église communauté na bango lobi boye il faut moi sina mobali ba ya foto ozongela musala nayo ya bingana musala na ngao na za pasteur na musala na osala te na ko na yekola ko mba mutuka te na yekola ko sa maka musute musala ngeza koteya soki lo bobi ko pénaliser na église musala osala ezate ba bisi église lobi ke non avant musala nzambe abando sala il faut abongisa na libota na ye to tindela mbongo to ebisie yaka mobali na yo église na posa to yeba problème nini comme ça obongisa ye moi ça lobi ke e osimba te na oyati. Oui, est-ce que vous voulez que ta famille a bien d'attendre à qui beaucoup d'anatra maman na bango yana bango bande boso la likambango pour ça la bien. OK, okomi bien ngai moko na grand frère na sa malade. Donc nda tina kindele et pas papa abotié. Les cas campus. To ke ko découvrir nda kwa papa wana to kutié. Papa to ye pona makambo boy. Papa na banga makambo wana talinga ite. Oui. Papa na banga si biso makambo wana talinga ite boluka yaya na epiero soki yana epiero soit disant to ebise biso to yepa na parce que mbonga libala yondo liaki tala makambo oyo to komi nango boye ye mobala ebisa binga na lingie du susute na lingie du susute procédure za to ke na divorce mais na yaki pona kuta na ona ebisa yo papa lobi bon ça va sok akoya menga na za na mbongo ya kotindela ete loko yo kendaki yo moko o memaki ekuna tindela yembongo asa nini azonga soki azongi na Kinshasa nda zongi na maboko na mbongo to tindeli alembo to tindela deuxième fois yete nde communauté seven tinda mbongo ba paroi ba pasteur ba vandi ba bi mbongo biso to tindela o to kana poso ya soko yete o mona makambo eke sala to kola kilo mabenda yaka Zela kabato le kanante. 2 fois déjà famille binomo otindi mbongo. Ayate. Église eko tinda pour la 3e fois. Voilà pour la 3e fois. Tango ayeko ya to ebisi bolo kwa pa yeto sisa makambo. Avocat na biso bazaki déjà prêt to kende na bango. Grande surprise to komi église evandisi bango ya lobi ke avant ngai na solo na bino to nga nazonga mobile na ngai il faut akabwana famille libela. Mais nazo ebisa bino ti. Nazo ebisa bino. Eloko bobenga na kiwana ezaki kamno ba zonga loko masaba zonga ba sable kimeza. Boto yeba problème ngo eza parce que kimeza la te po mobile lobi ke nga na lingi souté. Moi si ba lobi ke nga asala vine nga be na lingi su mambo na te. Alors biso to pesa ka mbongo. Alors to yeba ke bato kana mloka ba mbale po biso to récupérer bana. Église tanga ici bon makambo to moni lokwa yo lobi boye batuni moi so lingi na bi resimba le souté. Mobile pas be resimba souté. Église etini bango bon to vani ça entre les deux familles comme ça to yeba to décision ya suka. Et la grande surprise biso mercredi to bi que non to ya to loka moyen to kende pa na bango po biso ne mi ba photo kende pa na bango to vandi ça. To benga ba bi moi ça kimi azongine mwanda. Oui. Akimi azongine mwanda boto ekuta to solana nani. C'est fait linga mobile na yango isala ki azonga kwa beki mobile na bola. Yo kana bisayo. Azui babil donc akei
bon pesa biso bana ti lelo alinga pesa biso bana wana te abi ke non bino lokwa bo sala vie na bino nga pena sala vie na ngai nalinga donc azana mobali na ye na mincho to oloba mais oui biso tota ba information azana mobali na za muluba beninda sozo ka ngai continuer na fiation na muluba bala ye histoire ya Mathieu tika parce que ya koki ko vanda bongo te asa pasteur asala musala te ayeko lakisa biso mwasi ozolanda alakisi biso mwasi abiki te ngai na sepeli na bala mwana mwasu biso to ebisiye bon naka oyo to sa ndenge nini bavoka ba ebisiye lokola ça fait déjà 2 ans boaso na mwasi ndako morote ça fait déjà procédure du vote koki ko bala faut pas l'andelango etikali après parce que tout est déjà na justice maramno sezali babi ke oui ba linga ki ete na kodeti na communauté église linga ki de la pété ba baza ka muta kufinga na ko leki babi be film ni na ngona fini na ngona ba vérité de la paix azama tata na niveau 0 cela la ça vrai comportement na yete ausa elo hypocrisie na ebembe de la paix abimisi kufinga ba bêtise mate muto zo benga servante wana est-ce que une servante de Dieu à cause à sans pudeur une servante de Dieu à cause à sans pudeur probablement ko ya lo bana ebembe wana pa Martin eza mosali te zo bana ki dia pa mosomo te na zo seko kana répondre te tu na zuna tana répondre na tongo lelo po la mono ndé na otika okota libulu mo benga na oyiba o comprendre ba vérité mutu azotoxike Belinda dada wana aza ex parrain na bango ex parrain na bango bazaka twana futa bobo na kasavubu ndazaka parrain na bango sikoyo Belinda abatango ayaki Kishasa kutena dada ne toxikaki abifunda na parquet tanga moni biso pe to comme hôtel matobi tan sita comme ça afunda na parquet biso pe to hôtel milango ne ayako ko sala kwa ko bangiseni Belinda nazolo bano pom na ngeza nini Belinda ebinga bien nazaki mona mkie ozinga mona mkie ngamuta bokolinga yi tuna koma boza pasteur Mathieu dafona nda bokolinga zinga tangisa ma classe na silisi tinga yo na kolibo navana ndaka Belinda pendant 5 ans na mwanda Belinda oyo ya nyokolanga pona voyager na kineti bangola eza grâce à Belinda alingi na vanda na tuna ye Belinda pour nini ya Belinda pour nini yo olinga fa mobali ote ngai ezaka na jour mo boy na fa na kati ya chambre na biso pangana bango nazoka Belinda azoloba na pasteur Mathieu bina ye Mathieu ngai na yo soki bandeko na ndako ngana ekosimba te ngani na yaki wana c'est comme si ngani na yo gozo ba bien ya Mathieu tovandaka bambongo comme bunga na ndako ngana travailler na mbongo tant sur pasteur Mathieu ko pianga $5,000 $10,000 na comme travailler nango na poka to na sene remise reprise tam sur pasteur Aurika mais que tam sur 300,000 ebungi mais na sene remise reprise na butu omona na tongo boy boti mbongo pesa nga na bité imo Belinda iba sumo mobali on a mis eza réel mona même ndenge nini bodi mbongo pesa na se pasteur tant to zo ki mbongo na butu mbongo to tanga yango nyonso zaki okoka ndé na tongo eza okoka te et c'est répété 2 fois ndé Belinda ebisi Mathieu bodi ki falonga na ndako ye mtazo yibaka mbongo ndé na yako kitenda ko wana Mathieu bakabona Belinda abala eni dada na eni baza ba camarade baza ya na leki propre bongo dada ngo pesa so eni na zane da divorce bon alobango même si na la télé alobango même si na ba téléphone na sala ba voice que Mathieu nga na préférer ndo boya na Belinda azama kama be na préférer oui les ezali ye mo parrain ba vérité soki ozalaki mwasi pena oyo moni ke okova na ye eza de la paix so eza ya solo nde toyoka Mathieu nga na décourager otika bon so de la paix komo sambela na yebite de la paix auto kufela bokilo na ye auto kufela bokilo na ye po mbala de la paix babotane 8 na sublime azaka na poto mwana maamasa bokilo ni komini maamasa bateka lupango bandali balonga bandali bakoma na yolo tito zalaki wana
après quelque temps voyage na bino ba côté kalpang ndeto longwaka donc na famille na to koma plus que famille tozaka na bango to papa wana mkolo pango mobala bokila de la paix auta okufa kuna na matanga kuna est-ce que tozaki makile bimi ba bengana ki de la paix akota te po banda bokila kufi amona na kiti bon ya zolo balobi ke ongane azaboe na bokola bana nganga moko na kuna mobile na ngai na so mobile na ngaza kana mwanda bozela kala te bomona mama minene bokokamwa bosituka bofika ngaka nduma c'est pas un problème mais kala te na aussi prendre bino na libala ba vérité na bango nyonso ezali abike marraine azotuma na asimbi twapesa garçon na ye asimbi garçon na ye mwasi mosusu mwasi aleki na ye esi na yo na moni na Belinda ndezana esimba te Belinda makama be matina ndo bisongo bana va si c'est comme ça ndenge mo moni ke comme na suka Belinda wana parrain na bango ex marraine na bango ngai eni mpe naza na abale na ye te yo fo bolingana eni nde paster Mathias sukaka ne wana ndenge tokaka paster ntango abete nga lisolo na bi ave yo eni so obale moto balingi na dadi obale na nde nini eyekoleka eza na jour mona kenda mpa na ye abengisanga mpa na ye mpa dada abengisinga mpa na ye nate mpa na ye toandoswana o botiki bana ndo explike siko buzoba nyonso eleka na mwanda oyo ndekone oyo Belinda sala ye dada répondanga abi nayebaka bakosuka bongo mpo matinga yanga mona ndo apesi baconseil azalaki te tia ndo oyokanga te nga nayebisi ye mo mpo oyebaka mabango oyo nayeba mabango oyo siko nga makambo matie na okota susi te mpo oyo nga nayebisaki yango tozosala natuni oyebisaki ye nini o ayebi oyo bosola na ye aona ya kotuna paste ayebisinga alpropozanga na bala eni tellement mona nga na dada ayebisi aloba na nga ke de la paix bakolana ye de la paix ndumba de la paix dada ngamoko dada kolana de la paix de la paix ndumba amo chodo de la paix ndumba grand sœur eni wana yango biso zo dinga te grand frère na biso bala na dada de la paix no famille olinga kite oh ali biso famille to linga te ke matia bala na de la paix pour de la paix ndumba de o ka professeur d'Aleki na ye eni ne pas taboya ki biloko na binga na luka mwasi o ngamo na mona otanga kimia c'est pour ça on te suki ne tapo to audio mo eza wana bodri ba bi ke pasta il paraît pasta yemo konde mutayaka kuluka nani eni beaucoup de Belinda audio na nyos nemi yana ye dada mtabimisa audio toto yoka na le bien ba okutana na eni ngo wapi ndimi te pasta zaki na numéro 1 mama eni on te ngana yo ko to na Kishasa nde na yo ko ke de la dada ye mo zolo bana pasta que je préfère bana na eni encore ba Belinda ba comportement be eni ndaza na za ne vide aza mobilité ko bana eni aleki na ye pasteur azoleki na ye mo kasimi na liba po aloba ebele abi Belinda à partir awa na à partir tanga zala azaka mo ko mani bali yemo dada marraine banga loba na nga Belinda à partir a mo anda otishe mobile na ye ngana banda ko ebisa pasta na ndi mati nga mona vanda bia makambo yango bongo est-ce que o comprendre que yango pasta obo ya Belinda on a yeba ke kezala boy kona marraine na bango dada aye uzomona ninga na mona bona est-ce que pasta na bete eni boloba ya ama azamo sa dali kitambala siko na yemo ka bete ka sa bosoni vraiment na ndenge pasta bala a combattre bala to ya bon yaya na yenda chaki kopi wana mwasi dada nde yaya na ye yenda inga pese kopi wana mpiso za mosa mdeni nga na ye ba chanja na ye donc yenda inga pese pas glisser kopi wana po pasta tellement kabona oyo balanda avantage ya bike pasta za mona makamwa famille moyo mo makambo ezala na mo bien ato glisser kamba moko kabeta ne pasta quoi matende makam ko eni ba ina ete ke pasta mbala de la paix ena ye ba de ena yebi eni bazana na kambela wana ba ena yebi bien ke ya dadi na de la paix
baza yana leki en détourner pourquoi parce que ena la mutia mabe ena ebite que ya dadina de la ba yana leki de la fête moi ça ba na c'est que ena mutia mabe photo loba mais si ko bino na minute to to komi da ko kende mais parce que bino famille na minute obozi conflit ya loba va pour loba bien bon ya loba biso tozi conclusion boy to bo ba problème lingi na biso ba problème te mama bilobela mama Belinda biloba loba to boy ba problème to lingi ba problème te po makambo zo loba yo moko na oza zobo za maele te so za ki mayele olinga ko loba bongo te oza femme sensée muta bomelo libala azate yo moko bomi libala na yo na maboko na yo ovanda kuna na mwanda biso ba semeki odo mona bilongi na biso na ndaku na yo omona ngote bo problème na bino e wuta akuna yana nga ye malade ya makasi otiki e banda mwanda tiki chasa ye moko yana nga apena kufa ba yibie biloko nyoto na mutuka ale lelo komiso na posa mobali wana mama luka mobali obise biso ko bala pasteur luka pasteur na yo wana oyo bala ki camarade ya mobali na yo abala yo tika yana biso kimia tika e oboko pesa biso bana vana na bana oboyi na okopesa biso bana lobi ke bana wana babenga kinga balobi boy na biso bandake miso pana balobi nanga na ebisa pasta 6 semaines, si fait une semaine, on va que samba. Asamba, toza d'accord asamba. Ayato samba. Tozela ki ayat. Ayaki na Kishasa. Ayaki na Kishasa. Ayaki na Kishasa awa. Akuta matana biso. Boaka alliance mobile na maladi ya boaka alliance. Lelo comme na posa pasteur, eza mawe, eza buzoba ye mwasi. Ete abasi mususu mobile azana pasi, yo boaki mobile na tanga pasi, okanisa kokufa. Biso bande koné to zuye to koto hôpital a bonga comme bien. Ale yo lelo de la pa lokoti avandi si a bongi. Ale yo ye lisusu. Ozalaki wapi yo Belinda banda kala mama. Ozalaki wapi? Yana bisa ngaka kufa. Ozalaki wapi? Lelo de la pasi na ya bali de la paix. Oya ko bima mama. Tolo no sonda luko zaki wapi? To benga yo yate. Olingi no basemeki de basemeki ka misato basi. Batoza pebelende. Mbanda yo moko ye leke mwasi ya mobile ya nani na ye kuna olingi yeti baleke mobile no balingi ba ye kuna olingi bango te oza bizali no ya mabe ngo misio libala o kufa bizali mabe omoni si yana biso passe na mwanda kuna yana biso za l'hôpital ozoke kotala mobile no na chassa makala ozotela biloko na kato négligé ye ayaki chassa de la pas zui na ye mobali na ye tika ye okasaka kobala ye te okasaka kosundola ye nde batiki yo bizali na ye mabe yango asali yo boyo olingi basemeki te biso tolingi na biso delape tolingi delape yo te tika toza mukie na famille toyaka 6 atina biso bana tokolemba bango te tokobokola bango tokotangisa bango olingi kotina te azwa olingi kotina te zwa na yo oke sambwisa ye na modele wana boniko mpona kosukisa omoni makambo makambo oyo ezopesa mpe kanda na motema pasi ozomona ndeti babiso parce que nga aza na nga nakoloba te mais omoni na vie ntango moto amena aza na bambision na ye lelo bino botelemela bokomosala bemission bozoloba mingimingi mpona moto amati abali de la paix so mpe ndenge nini ondumba omoni kokabwana na ye ndumba na yango tolingeka bongo po ye akokani kofana na ye te eza eloko moda tolingeka bongo na lukanda ozomona na mosala na bango professionnalisme na ndenge na bango basalelaka koki kovanda na ndenge wana te soki lelo boyokaka sente peut-être bonga bobeta maboko soki boyokaka tie mwasi na ndaku sans abali ete bonga boloba mingi basala nzambe bakomi kotete basi wi akoki kovanda ye moko te banda bate ebele ye asepeli abala mpe epesi ye mobeko kena ye mwasi opesi autorisation ye moko atindi mais finalement bino bolingi siko basala nini
yo dada ozolandanga soki na Belinda bino nyonso makambo na bino bo makambo na bino etali biso te biso tolinga ba problème te na famille oyo mais soki olingi oluka problème okosisa ngo kana ndenge na yo ndengo bandeli donc bino nyonso wana soit disant nazoyoka banani bosala ke tolingi problème te botika biso lovanda na kimia makambo oyo biso moko tosali yango kaka biso nde tobimisaka mbongo toke kobala ye biso nde tosali biso oyo famille onde bomoni kosamba eza le problème est-ce que kosamba ni bakataka te tokosilana nabi jamais akwa kobala sa alongola asa divorce na nini nalobi omoni divorce l'état ndapesaka divorce ningo oloba te ke non so bokembala moko bapesi bino papier bakotika bino mpe boye obali ye pa bali okokota bendaka libala boye bende serda mobali aosamba makambo na ye te mais ya kosa mamne au bata matin atali ke na niveau na yazaleli faut omoni bolingo ya bango nga peut-être na ebité mais tant ba ko potante biso mutu pendant biso to yebi ça fait déjà 2 ans oh biso to yebi mais to yebi tendenge ni bakutani depuis 2017 depuis 2017 oui depuis 2017 vous omona yé tango yé awa depuis 2017 combien de fois biso lo bengisa ye aye a combien mois si botu na ye depuis 2017 soko yeba kike bo divorcer tena mobali on a posa mobali pourquoi pas kolanda to ke 4 ans dada défi bino dada bi pasta défi bino tindela na Belinda message fort au Belinda ko yoka na bitu azana jeune fille aluka mobali atika ba distraction oyo muto yazo finga wana ayebi ete ozomona bana babana biso to lemba bango te to boaki bango to boaki bana te so bana to na 5 bana na 4 wana ya liboso Jérémy to na 6 parce que mwana wana to balaka mama na ye non nalobi omoni mwana wana oto olobasi oboloba 6 biso to za 5 zela na sabino ba vérité da moko benda ya kana mwana na ye to zo mwana wana mukie na âge une année demi ndeti mwana na lelo to pese diplôme d'état ndeto bengake mwana biso voilà vous comprendre donc to za na bana 6 soki lelo ka bike mwana na biso te mwana na ye to boyi te ta problème to tike na 5 na biso wana mais baza bana na biso combien de fois to senga bango ya pour sa biso bana est-ce que soki to zalaki bien nga pimela biso bana to sengi pas au vanda te problème ezate bana baza ya biso to kolemba bango te dada soko zolanda ngai tika makambo oyo tiko kota makambo etali oti bima na makambo oyo soko lingi to koma na niveau ezo lukela ngote mais ye bango pe ndenge zo kota na niveau bo to so na pe ba pe molili ezali molili pe ezali batabutu pe bazali toza bamboka tona ba village so ni tokena ngoti na ba niveau ya bamboka tokena ngo ki pasta me kutimbo ba kutime yali so ya kotisi yango bandeko ne bazali ana bandeko abota mai mote na mokili avanda na ye alinga ki ete mutu mususa zuya sokoli ye atika kaka bango bavanda bango mibale parce que ye akokene ko vanda libala te ye moko apandi na ye libala na ye na maboko na ye moko donc atika ye kimia avanda na ye abala kaka de la paix oya bali ndenga bali de la paix azala kana de la paix parce que ye moko apandi libala ne ya bien abomi na ye libala ayebine ko soigner mobali te yango na kabi mobali na ye atika ye afanda ye moko ndenga afandi bongo biso beto le mibala te soko pesa biso bana pesi biso bana mais atika ko tamsa komba leki na ngana ba problème ebele atika afanda kimia Mathieu Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous